Baba pangu ya kofutela oyo il faut kosalaka attention na ba mama to pe ba kolo lupangu. Mama oyo ko lupangu akotisi molimo ya impudicité ya kindumba et pas jeune fille oyo nyoso wana pona mobali na na poto abengisa ete tango mobali linge komona ye azwi mibali ebele po abengisa ye na poto te jalousie ya mama lupangu kaka po afuta ya lupangu na yo mama pasi yango lisoto kobetela yo lelo mama inyosalité mama Marie très fâchée pona liwa ya honorable Chéribin Okende ya leli ya siliki ya kosakana te ndenge babomiye ngana kolalila bino nokubelela bino bakoko nakusomba masanga nakusalela bino cérémonie bamata bokita boko nakusalela bino cérémonie. La mort de Chéribin Okende profite à qui? Est-ce que c'est qui réellement qui était le cible de la place de Chéribin Okende? Yango wana mwana mboka, les mannequins de parlement, Francis Kalombo, alobi yango clair et net na Top Congo FM. Ya ndeko Chéribin Okende pour na bino cible ya makambo ezoko melo approche ya Moïse Katumbi zanani. Mais ezali parce que Moïse Katumbi ba monique Moïse ce qui l'élection salami lelo a gagné. Voilà pourquoi il faut pas empêcher même qu'on déplacer na ebino moko bomoni. Moya kende ba Congo baboyi. Moya kende nini baboyi. Asala boy baboyi. Sikoyo bakangi conseiller na ye asala eloko te. Bakomi ko kanga ba proche na ye bakomi sikoyo ko empêcher ye à se mouvoir bakanisi ke yango nde ko sala non. Plus mutaza victime, peuple ayebi qui a fait quoi. Na minute oyo to yebi bila ya union secrète. Tango batu ensemble, to jeunesse ensemble, banaye kolela moko ya bango honorable Chéribin Okende, mais ba policier ba ye kocha nguma ba kote na siège ensemble na Kinshasa ba piller ba buki ba kangina ba tuipare ba kangina Jakinda la ndeba le komona mais Jakinda la sika bila été release ba en anglais ba tika Jakinda la mais avant la gipe ni été aleki na micro a expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé pour na ni makambo ya boy ba na matanga ba likolela bo attaquer sous siège na bango to kosuka wapi. Jakinda la bonsoir. Bonsoir. Pourquoi entourer avec des jeunes de Ensemble pour la République, chemise déchiquetée, les autres visages renfrognés, comme s'ils sont en colère? Oui, Ensemble, la jeunesse est en colère, vous le savez, donc c'est évidemment à cause de cette manifestation de colère qui s'est passée ce soir au siège, ici où nous sommes. C'est arrivé, donc la police est arrivée, nous a amené Manu Militari jusqu'au commissariat provincial. Nous étions gardés à vue. Abbé Blaise Kanda aleki na télévision lobi yango clairement nani aisa kibino que ba clergé to ba pasteur ba sala nzai ba ko sala politique te est-ce que Moïse a sala ki politique te Moïse nanda kwa pharaon abana ko sala musala nini akoma ti premier ministre te donc ba politicien ba ko yiko sala pour sala nzai ba problème te wana Abbé Blaise Kanda nde alobi yango. Quand un prêtre, un pasteur parle de politique, non, il manque à faire. Ce n'est pas son travail. C'est mon travail. Quel est le travail? Moïse a travaillé auprès de qui? Auprès de Pharaon, non? Quel était le travail de Moïse auprès de Pharaon? Laisse aller mon peuple. Ba combattre à IDP, c'est très fâché, ba interpeller moi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Mokonzi, président de la République, que ba vota qui pour la comboter, ba vota qui pour la idéologie à kitoko même ya fin chalimete, kasi o ba komona, ba iko sepe na ngote wala ba combattre à IDP ne ba leli bango mokoyoka. Oui, papa. Et un message nous autres adressé na ba combattant ya IDPS, biso ba combattant ya IDPS. Na lingi boye ba lelo ne tozaka ba combattant ya IDPS to défendra Fachité. To défendaka même pas Tshisekedi le père. Mais to défendaka o ezalaki ba idée na bango ya malamu bazalaka nango. Soki to landaka bango ezalaka te to landaka na ba beauté na bango. To landaka ba mbongo na bango te. Mais to monaka ke bazalaka na ba makanisi ya malamu. Mais lelo ndenge to saboye. Nous avons voté na kati ya mboka o voté président Fachi. To surnommer un peuple Fachi Béton. Moi je commence à regretter Béton comme il est au niveau à Kokoma Limbondo.
Linda linda o, yao, tantine lindo yo, mwaza mongo, yao, tantine linda lo sako e mwasi alipe kasola zala kobele ngina mobali ya kwiti e isongolo. Bana Djobour, Bana Dirban, Bana Cape Town, Bana Paris, Bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique Mobimba. Babito s'abonner massivement na Lokole TV. Oui, Lokole, dans le village, elle est sur les caméras, dans mboka baole lisa. Ngiri Lokole. Mokonzambo gana meeting ya koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise union sope Afrique. Yana Lokole TV, sanga plaisir. Allez voir téléphone na yo, kota na YouTube, kota comment Lokole TV, allez s'abonner fina musapi. Toini, bisous bye. Radio Lokole TV à fiston, tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection pana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Atel biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Umoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Andika, la tsabana. Oyine to mutaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fête. Batu ba komobanga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike. Olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet. Okomona adresse na biso. Yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bande ko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tu bozwami. Bon dimanche à tous. Neb ke sika ba misu ba uta ki église déjà batongi na ndaku ba misu bali pour que l'église tour à midi. Problème te kasi et senge na biso to informaka na bino à la midi so information zali yango to ya ka poto informer bino. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Yambo to pesa information, je crois au moins information les zali dominé par la politique. Biso to ça la mission politique te me to pesa ka information, so que telle information to ko leka pour la te informer makambo zali
koleka bongo na mboka na biso yaya soki okoti eloka liboso senga kayo partager au partager mission soko za abonné partager ko bosa na rater kotia ba j'aime pour la émission na biso ezala à l'abri. Voilà, Bilenge Kititalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek combien depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà lié. Radio Locale Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana Naba Histoire Makoya bien. Pour les avoir vraiment minima leçons, renseignements, c'est pour s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile, Ezawana Takabona Bosebelisa, Biso, Nangana Bino, Toza et on est ensemble, il n'y a pas de souci. Kasi ya moto banda tikato banda yango na sango ya pasi ezali koswala motema alanga nzembo o ayebani mingi na kombo ya Dakumuda o ya bimisa kriya linda 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 donc ye azali bongo na bokono azali na maladi ya kosakana te bali kosenga lisungi o nyonso tu azali na posa ya kosalisa alanga nzembo Dakumuda po azali na pasi ya kosakana te bosunga contribution na yo pona ndeko na biso asila bongo kozwa basoin de santé na problème makasi moi financement ezangi alors mbongo wana bokopesa yango epai ya mwana mboka Chaka Congo artiste en danger auto kozwa awa mwana mboka Chaka Congo mbote na yo. Allo Chaka Congo mbote na yo. Mode baba. Osayi na radio le koesika boye do ki pasi mawa pour ndeko na biso Dakumuda qu'est-ce qui se passe juste bokono zuye contribution ba kopesa pa nani ezo le kadeni makambo wana. Papa ezali SOF nous battre que famille Dakumuda des amis moyens non oh déjà ça entre son artiste oh vitala moninga na biso esengi vraiment et plus à de cœur souvent les artistes congolais qui ont bibembe mais cette fois-ci tu lingi vraiment plus à première de Dakumuda qui est souffrant vraiment que monter malamu c'est obligatoire exemple il y a beaucoup des artistes bah ils ont contribué à Wazekwa Bezibula maman moi na ça dans bon de contribuer Sampaio Jos Kalim le petit Nabiso Tade vraiment que ils ont qu'un des biens quand même que on comprend que c'est un problème. Bisous d'abord les artistes c'est un problème même aucun abus que tu as mon na biso c'est contribution ngo ba faut pas contribuer banani kaka ba artiste to muto ya mutema mo ça avec contribuer Dakumuda quand même non est-ce que on contribution ba boyo ngote conseil ba boyo ngote vraiment qu'il faut que notre frère est malade. Comme il est malade, il faut soutenir d'abord le artiste. Même si on est malade, avant de partir à le artiste, peut assumer le papa na bisomoko GMK, oui, c'est artiste. Vraiment, les gens contribuent vraiment pour exemple au terme de Konabiso. Attends, au monde a biso quand même que à mon baninga ne va tolingi moninga na biso. Voilà, Chaka Congo, je crois contribution bazo pesa pa na yo, oko pesa biso suba contact na yo ba bengo na numéro nini. Papa, Artistes en danger, c'est une association. Les alliés association Mounene Yebani et c'est en Minene. Je crois tout est transparent dans la carte ya groupe Artistes en danger. Tous les gens vont contribuer de ce combo, vraiment que numéro contact Ngazali 00243 81 657 0958 ou 00243 992 143 40. En tout cas, contribution à un bon raté, même il y a prière, même ça demande de madame. Merci beaucoup Chaka Congo. Voilà, vous avez qui direct la radio le collé bandeko bayoki je crois o ya lingi a contribué à passer par artiste en danger au coordinateur na vous allez bongo Chaka Congo bengi contribuer lisungi na yebi ki awa la radio le collé ba to ya motema malamu bazalaka ba papa ya bwania ba ya bwania to kanisa Dakumuda o lelo ya koma pasteur akoma moto na nzambe metango azalaki na mokili abinisa bato
mutu oyo a créé nzembo ya linda 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 Dakumuda aliwa dogi sikabo ya kuma pasteur soki to sun allez-y oui ça va Congo. Pour votre information que Dakumuda a comme frère Christian bon on l'a tout manaye mais Azali frère Nabiso c'est notre frère artiste vraiment que na osenga pe bande kuso musique chrétien faut za resengo soki mission udindenga bena bza tumukili akena mutona bena besoin de sungi na bango yimo mkwata ngobenga na mama mepela autant benga na za appel belé on ne sent pas s'il y a un problème les artistes aiment seulement les obsèques vraiment on donne bomelo kwana même avant net lobby n'arrive pas Dakumuda pas sur Dakumuda na bengwa zekwa basona zekwa très bien après si moi ba idée. Vraiment, on sent que cette fois-ci, vraiment, on doit changer même image avec Jean-Baptiste Congolais. Merci beaucoup, Chaka Congo. Hein? C'est moi qui te remercie. Voilà, c'était Chaka Congo a expliqué Dakumuda, on a un avec Koloba, à Salante Linda, mais si comme frère Christian, à Tika, à Zonga, à comme faire Koba, que ça la musique chrétienne, à Zali Bonga Bokono, na bade Koloba, ah papa ya Bouania Bazali Batu ya Mutema Malamu, yango na linga rabinu na radio lokole, ah Bokanga Mutema te ya benga Chaka Congo numéro 1 pesi, moi muke osayi nango, ata 10 €, ata 5 €, ata 10 $. Contribuer au bengi Chaka Congo l'hôpital ngai na compte ya radio lokole ya compte ya télévision na biso télévision communautaire na contribuer oyo pona frère Christian Dakumuna azwa bokono nzamba kokanisa yo omoni makamtolo baka yango yo tongolinga ko sala malamu tango okoma na mbeba entre les marteaux et l'enclou nzamba ko tuna yo sala kinini oko rappeler Nzambe ngala contribuer ki 10 € na ngai pour na frère Christian Dakumuda pour abika nzamba ko sunga yo te. Merci d'avance déjà pour la bande de radio le connaît pour sa confiance nabino courage à toi Dakumuda frère Christian Okobika Nzambe a Kobiki Sayo. Et je vous signale aussi que notre frère Patrick Manior auto-contribué qui a eu un concert à Cologne, États-Unis, Sikaboye, à Okende Kisasa, pour l'ambassade ça y est traditionnellement à 5 millions. Merci, merci. Et puis à féliciter l'ambassade de la République démocratique du Congo aux États-Unis, Degré Bayamba qui est à quel moment l'ambassade de Wana, Ndeko Nabiso, frère Nabiso, papa Nabiso, Patrick Manior, à ce point qui est en Gosso, à Komina Kisasa, pour bon la image, à remercier Yemoko Lissu Awa na télévision. Kasi yambo tout développement titre wana tika to pesa mbote na Jack Power puissance na Bundes leader Jack Power na Bundes au combien Jack Power puissance na kata Bundes mon côté c'est que bien je valide tika to que de bongo na Irlande pa wa plutôt pesa mbote na la reine Solange Mianda la première dame da clone na Irlande combien Solange Mianda onde mankambu on est ensemble. Actualité elle est là avant de mettre le solo et ça domine la politique pour makambu ya mboka na biso il faut to lo baka yango to sala biso so ba congolais to ko tika la teke mboka na biso kaka batu moko ba lo belaka yango te biso nyoso to lo belaka mboka na biso. Alors l'actualité reste dominée na assassinat ya Mwana Mboka député national ex-ministre des transports Chéribin Okenge. Alors Okenge pardon. Maman Union Salité, tu es Maman Union Salité, c'est la Kabongo, moko ya partisan ya ICD, à Martin Fayulu, mais très fâché parce que ba bomi opposant moko. Et puis si passi, Maman Union Salité lobi, makamu oyo, eko suka wate, yoka, yemoko, ndenga ali koloba. Ndengi babomi ye ngana kolalila bino nokubelela bino bakoko na kusomba masanga na kusalela bino ceremony bamata bokita boko na kusalela bino ceremony nalobi Moïse Katumbi pardon soki na bengi yo Moïse Katumbi eza kombo na yo oza leader na Congo kobanga kate Holanda exemple ya Martin Fayulu Martin Fayulu Oche, Toche. Voilà. Oche, Toche. Ngana zali mwasi. Binobo zali mwibali. Binobo benga kanga mama. Mena banga keloko te. Na yebisaka bino. Atana nzela na zotambula binobo kasaye. Bokeba. Mboka ikozika moto. Mboka ikozika moto. Bona nga mboka ikozika moto. Moto ya liboso. Epelaki eza mukie.
oyo akokanisila nga mabe ndenge natambolaka mboka ekozika moto na bana na bino moko monili oyo ya ndeko Sylvain liwa oyo ya ndeko Sylvain soki ezala biso batu ya Kasongolunda lelo muluba michopo elingaki kobima bino nyonso na kati biso tobangaka te Fairu ye wana chep ndenge aningisaka boyi mutu ocheto che biso tobangaka te biso Lunda Nord bomekaka bokendaka susu kuna Lunda Nord bokendaka basilisa bango Lunda Nord bokendaka bokanisa Lunda Nord banani basalaka biloko wana na basef coutumier na bino oyo bayaka kokosa bino basef coutumier ya basi na lipa un chef coutumier kiam azalaka na mboko azalaka ana kisasa te posa na bino tokokokisango bino posa na bino tokokokisango yoka saye nazoyebisa yo soki omoninga na bungi na mboko oyo kozonga na mboko yoka saye nayebi te. Est-ce que politique ezali kaka mpona bato mosusu mpona baclergé te mpona bapaster te? Abbé Blaise Kanda très fâché a expliqué yango clairement mais bino bali kopekisa batatala be basango bapaster basa la politique pour tout monde baleka la télévision non laissez la politique aux politiciens, les pasteurs, le clergé doivent faire leur travail. Non, à rappeler bino wana Blaise Kanda lobby mais ceux qui boke la Bible autant la Bible ndenge autant Moïse alaginan n'est-ce pas premier ministre Moïse asalaki na ndaku ya na palais royal et pas ya pharaon azalaki na poste n'est-ce pas et seigneur na basali na nzambe pasteur sango nani basa la politique pona nyonso ekende malamu. D'ailleurs ceux qui bapesi pouvoir epai ya mosali na nzambe nyonso oyo ekozala tete wana Abbé Blaise Kanda ndenge ali koexpliquer tolanda ye. Beaucoup de chrétiens ne sont pas habitués à voir les hommes de Dieu réclamer leurs droits ou les droits du peuple. Quand un prêtre, un pasteur parle de politique, non, il manque à faire. Ce n'est pas son travail. C'est mon travail. Quel est le travail? Moïse a travaillé auprès de qui? Auprès de Pharaon, non? Quel était le travail de Moïse auprès de Pharaon? Laisse aller mon peuple. C'est tout le travail de Moïse. Or, Moïse est grand prophète. Donc, vous voulez dire que Moïse n'a pas bien travaillé? Vous voulez dire que Moïse est sorti de sa mission? Moïse était tout le temps devant Pharaon. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Vous lisez quelle Bible, vous? Vous lisez quelle Bible? Parce que ma Bible, à moi, dit que Moïse parlait tout le temps à Pharaon. Et Dieu lui a dit, j'ai fait de toi un Dieu pour Pharaon. Moïse était un Dieu pour Pharaon. Pas Pharaon, un Dieu pour Moïse. Donc c'est lui qui devait trembler devant l'autre. Ce n'est pas Moïse qui devait trembler devant Pharaon. C'est Pharaon qui devait trembler devant Moïse. Parce que Dieu a fait Moïse un Dieu pour Pharaon. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle, on dit même des choses poliment, on dit même des choses très bien. Jésus a traité Hérode de renard. Mais nous disons des choses bien. Nous disons, voilà, travaillez pour le pays, changez-le. Ne restez pas attachés au passé. Tels qui sont mes prédécesseurs ont mal travaillé. Oui, ils ont mal travaillé. Pourquoi vous avez pris le pouvoir? Vous avez pris le pouvoir pour arranger, pour corriger. Corriger! Ne soyez pas tout le temps en train de vous plaindre. Oh non, mon prédécesseur, non, c'est déjà fini. Vous avez déjà eu une année de pouvoir. Montrez les changements. Soyez les changements dont vous nous parliez autrefois. C'est notre droit. Le plus élémentaire, vous réveillez. Vous demandez de donner la meilleure version de vous-même. Et il faut qu'il y ait des gens qui le fassent. Le travail d'Élie. Élie a travaillé auprès du roi Akab. Tout le temps, il avait des problèmes avec Akab. Akab le considérait même comme son ennemi. Ocosias, la même chose. Lisez la Bible. David. Tout le temps, le prophète Nathan était là pour lui dire de revenir. Ce sont des prophètes, hein, donc les prophètes. Donc, Nathan, c'est un prophète. Élie, c'est un prophète. Moïse, c'est un prophète. Michel, c'est un prophète. Et voyez le travail qu'ils ont fait auprès de rois de leur temps. Oh non, vous commencez à faire de la politique. Prêchez l'évangile. Quel est cet évangile qui ne toucherait pas à la politique? Il n'y en a pas.
Si vous voyez quelqu'un qui vous prêche un évangile qui ne touche pas à la politique, c'est un menteur. Vous chassez seulement les démons. Il y a des petits démons, une maman qui vole une poule. Celle-là a commis un péché. Mais quand dans une province, dans un pays, on vole les minéraux, on vole les millions, ça, ce n'est pas un problème. Ça, on ne peut pas condamner. Mais la maman qui a volé la poule là, à l'église, on la condamne. Vous êtes voleuse, vous avez volé la poule. Mais les gens qui volent des millions, qu'on les laisse en paix. C'est ça l'évangile. Les petits voleurs qui viennent à l'église, après avoir volé, ce n'est pas un enfant qui a volé 10 000 francs à sa maman. On lui impose les mains, il tombe. Mais ce monsieur qui a volé des millions, il vient à l'église, il n'est jamais tombé. On ne peut pas se poser des questions. On doit se poser des questions. Pourquoi lui ne tombe pas? Lui qui vole les minéraux. Celui qui a volé 10 000 francs tombe. Celui qui a volé des tonnes et des tonnes de cuivre ne tombe pas. On doit se poser des questions. Ce sont ces gens-là qui devaient tomber dans nos églises. Ce sont des grands voleurs. Un sorcier qui a seulement ensorcelé 2 personnes, il tombe. Mais c'est monsieur qui ensorcelle tout un pays. Lui ne tombe pas. Ce n'est pas normal. Il doit tomber à la prière. Mais est-ce que vous avez déjà vu un politicien tomber à la prière? Ils viennent aux prières là, dans les églises de tomber là. Hein? Ils ne tombent pas. Ils sont toujours debout du début à la fin. Parfois ils sont même assis, ils ne tombent pas. Mais ce sont les pauvres mamans là. Ah, moi je suis ici, je suis sorcier, je suis dans cet enfant. Mais lui est dans cet enfant, mais le sorcier qui est dans le pays, dans tous les habitants du pays. Liwa ya honorable Chéribin Okende Ozaki, ancien ministre des Transports, qui réellement était le cible. Balobi, babade ko ciblé était, babade ko ciblé leader ensemble Moïse Katumbi. C'est vrai ou c'est faux? Parce que baso linga ba affaiblir yé, bakangi conseiller na yé, baso bon batuna yé, c'est pour ba affaiblir pour l'élection à postuler. Qu'est-ce qui ne va pas? On n'a pas compris kasi moi na Mboka président il y a ensemble, il y a Kinshasa. Honorable Francis Kalombo hier a expliqué Makamwana clairement. Il était au micro, il y a concert Nabiso, il y a radio top Congo Top FM. Suivez. Il y a Ndeko Chéribin Okende pour Nabino cible, il y a Makambo ils ont comme l'approche, il y a Moïse Katumbi Zanani. Mais Ezali parce que Moïse Katumbi ba monique Moïse ce qui l'élection salami lelo a gagné. Voilà pourquoi il faut pas empêcher, même qu'on déplacer na ebi nomoko bomoni. Moya kende ba Congo baboyi. Moya kende nini baboyi. Asala boy baboyi. Sikoyo bakangi conseiller na ye asala eloko te. Bakomi ko kanga ba proche na ye bakomi sikoyo ko empêcher ye à se mouvoir. Bakanisi ke yangonde ko sala non. Plus mutaza victime, peuple ayebi qui a fait quoi. Na minute oyo to yebi bila ya union secrète. Ce n'est pas ce qui Katumbi, to ba bomi ba entourage à Katumbi, ne bilan en échangé, ne peuple a sali bango confiance. Non, il y aura toujours et encore Moutakoyala, Oyako Salake, Congo et quoi changer. Donc Bazolu Kaba atteindre, ba affaiblir Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi de bali ba affaiblir pour ba tout namoni nangabo musu bakangi mutata mokote. Bakangi mutute 2 poids 2 mesures. Ba traquer basaka batu ya Moïse tina koboma. Ceux qui n'ont pas vu téléphone, ceux qui n'ont vu téléphone nangai, na pesio ba audio, y a ba menace oyo, na zo arrêter bato ba osala ko kama poka na lingité na ebike ba miso iko na ngo ba aventurier ba miso mais on prend ça au sérieux. Toujours garder nion soana. Osomona parce que banda ka aboye. Non, nous pensons que mboka eza mboka na biso nyonso. Lelo mutu munda muta na tour na yo ya kosala. Soko koki et c'est bon. Soko po koki te. Soko wana bolinga mboko yo. Omono koki to la robomaka babo makabatu. Botiki. Parce que ben compétent ndeka mutu bakena na violence. Muto ya yebike aza compétent bakoyi ko sala misala malamu et si je cite personne na bina niveau nyonso. Ezala bachaki yo garde corps. Ezala bachaki yo sentinelle sala musala malamu. Parce que soko za compétent obando ke na bido muso na tina mokote. Quand tu as des responsabilités, sala ya malamu. Et aussi, même si ba tindi mutu. Conscience au protéger mutu nyonso nil ba pesi mutu ordre aboya ko exécuter ordre eza manifestement illégal. So ba tindi oboma mutu ko boma te po eza illégal.
Donc toyebi tina torturer mutu ko torturer te pesa illégal. Toti kana kaka na même ordre d'idée makambi ensemble to esaki bino ke lobby ba tango ba jeunesse ya ensemble ba dai kolela bongo Chéribin Okende odali moko be porte-parole ensemble ba monaki ba partisan mususu na ba policier ba kota ki ba te désordre ba buki ba piller il paraît siège na bango ya Kinshasa et pesi passe ya kosakana te ndebo ali komona wana bolanda na suka lango ba kangaki quelques éléments to lobaki yango na mission ya lobby sika abuna parmi o ba kangaki pe président jeunesse ya ensemble mwana mboka Jacques Ndala kasi ba tikaki bango un peu plus tard hier afanda kinyete. N'oubliez pas que Jacques Ndala a sali confrère na biso ali pe moko ba pandisango et c'est là qu'il a expliqué comment qu'est-ce qui s'est passé et banda ki ndengeni total on débat ravager siège na bango ya Kinshasa ensemble bien sûr et puis na maloba oyo mwana mboka Jacques Ndala alobaki. Voilà notre siège, le siège d'Ensemble pour la République. Donc on n'a même pas le droit de faire notre deuil à nous. Toi on a droit à coller la mouto à koufité. Toi on a droit à coller la lissou sous la mboka eux. Dans la siège nenge baye, force du progrès, ba bambi ma banga, ba buki ba vitre, ba ibi ba kiti en complicité avec les policiers. Donc biso toi on a droit à coller la thé. Non seulement que to koufeli, mais to ki sous coller la thé. C'est ça. Na matanga comme problème na mboka eux. Excellence, Tokopunda. Allez en paix, Excellence. On va se battre. Merci pour tout. Jacques Ndala, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi entourer avec des jeunes de Ensemble pour la République, chemise déchiquetée, les autres visages renfrognés, comme s'ils sont en colère? Oui, Ensemble, la jeunesse est en colère, vous le savez, donc c'est évidemment à cause de cette manifestation de colère. C'est passé ce soir au siège, ici où nous sommes. La police est arrivée, donc la police est arrivée, nous a amené Manu Militari jusqu'au commissariat provincial. Nous étions gardés à vue. Donc nous voulons remercier le général, je crois qu'il est chargé de l'administration, j'ai oublié son nom, il nous a conseillé, qui a posé des questions pourquoi on était là. Bon, on a expliqué pourquoi on était là. Et nous avons reçu l'appel du ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, que nous remercions, pour le dire comme cela, parce qu'il y a la position qu'on ne peut pas connaître ce qu'il a fait, et qui a donné l'ordre qu'on devait libérer tout le monde, tout celui qui était arrêté puisse être libéré. Et ils ont même payé les transports pour certains qui habitaient dans les quartiers périphériques. Nous, on nous a escortés par la police, avec la réplique de la police, une voiture, jusqu'ici au siège. Voilà, on est arrivé, on est sain et sauf. Maintenant, c'est le temps de s'organiser pour que chacun rentre chez lui à la maison. Donc, nous restons concentrés, nous sommes éprouvés. Nous avons perdu quelqu'un de très très cher. Chéribin Okende, ce n'était pas n'importe qui, nous. Et nous continuons avec notre lutte dans l'opposition. Vous savez, comme on dit toujours avec la jeunesse ensemble, Victoria est certes, la lutte continue. Donc la lutte continue. Bamata, Bakita, Bisso, c'est Katumbi, président de la République. Donc élection, il faut Zala, toujours insister. Et enquête, il faut Salema. J'ai reçu personnellement les assurances, il y a le ministre intérieur qui m'a rassuré. Il m'a même donné, il a tout ici, je pourrais en parler. Il m'a dit, évidemment, Jacques, tu peux en parler, que le chef de l'État avait appelé le ministre belge pour qu'il y ait un expert belge, l'expert français, Bazala. Il y aura aussi des experts sud-africains pour qu'il y ait des enquêtes sérieuses, pour que les responsabilités soient établies. Voilà. Mais pour l'instant, il y a un petit Matanga, il y a eu DKP, il y a la RAC, Jeunesse Ensemble, ainsi de suite. En tout cas, Jeunesse Ensemble, Téléma, Longo Nyanayo. Kasi tokende bongo et pas ba combattant mingi ba combattant à IDPS, ils sont très dessus, ba passent dessus. Bango balandaka idéologie ya président Félix Antoine Tshisekedi. Balandaka idéologie ya fin que limité Etienne Tshisekedi, mais balandaka ba idée o ya Etienne Tshisekedi, ba idée malamu o ba ki le peuple d'abord. Kasi awa ba partisan quelques combattants ya IDPS balobi basali contenté de ce qui se passe si ka la pouvoir. Ndenge ba kotaki na bokonzi, ndenge ba ekobima ba se retrouver te ba siliki ya koraté ba lelisi le collé landa bango. Oui, papa. Et un message nous autres pour adresser na ba combattant ya IDPS, biso ba combattant ya IDPS.
nalingi boyeba lelo ne tozalaka bakombata idps todefendaka faci te todefendaka même pas Tshisekedi le père mais todefendaka oyo ezalaki baide na bango ya malamu bazalaka nango soki tolandaka bango ezalaka te tolandaka na babote na bango tolandaka bambongo na bango te mais tomonaka ke bazalaka na bamakanisi ya malamu mais lelo ndenge toza boye nous avons voté na kati ya mboka oyo tovote président Faci surnommé ye na peuple Faci Béton. Moi je commence à regretter Béton comme il na niveau ya kokoma limbondo Béton akomi ti kosekondo akoma limbondo banda oya président na biso ya IDPS président oyo abimi na IDPS banda oya na mboka oyo osali presque 3 ans na yebi te soki ekoki soki mpe lingi ekoka yo moko tuna peuple congolais toloba kutu combattant te. Moi je parle de peuple congolais parce que naza sous combattant te les combattants ke biso toyebaki combattant numéro 1 combattant suprême ya IDPS président de la République Faci Béton mais il est devenu paresseux il est devenu fainéant nalobi boye soki ozoyokanga président de la République Faci Béton c'est aujourd'hui tokomi na ba momke capacité ya bengo limbondo quelqu'un qui a volé 45 millions Kabila atiki mboka oyo $16 muto yibi 45 millions $ ekomi tina 21 olakisaki biso procès ya caméra na télévision ezalaki kolakisa biso état de droit mais lelo tokomi kokamwa état de droit Mouto Bakateli 20 ans, Azali même pas 2 ans. Abimi, je vais vous informer à la population. Biso Tokobanga Lisusu jamais. Atana Bomi Moutou, Naïbeka Bakateli 50 ans. Son Azali 2 ans aux Anini. Nakobima. Faci, vous êtes notre président. Message Oya directement par nous. On a gagné biso gratuité. Les lobes na biso gratuité ba comme le Futambo. OK. Ya biso biso boye. Biso toza posa jour à suka yango. Les lobes dunio so ba osala te. Après cela, ce qui y a aussi solution te na makambo oyo. Biso na bandeli ko loba biso. To akaba combattant yo te toza ba combattant ya IDPS. Alors pour les IDPS, on a progrès social. En tout cas, tu as un progrès en tant que combattant, tu as défendre progrès social. Merci. Très bien. Radio Collective Fiston, tous abonnés massivement. C'est validé. Tout le monde a Mike Josh. Mike Josh. Bon, moi, que compagnie, brand, marque déposée, ya Sika, ya mwana mboka, oyo asali pour la kotombo la bendele la biso na mboka ya bapaya. Ya, auquel États-Unis d'Amérique, okokuta penadoki, et c'est que ba classe penadoki, ba brand, hein? Ba marque déposée, okuti Songolo, okuti Pakala, okuti Nanibe, Mike Josh pe ezali wana. Na yiko lo baboye. Bande ko belé ba ali ko benga boso ko benga biso mais pesa biso numéro Mike Josh derrière numéro sur le kayangwa bon numéro Mike Josh yangwa ta to lo ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezala ngo simple bandeko site yango wana yo kotigara na site soko lingi ko somba oliko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotigara na site bandeko site yango to telebino site yango wana okotigara na site wana donc okota site e ko pesa o boyinde bo moni yango zo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté wana marché au talibre article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya kosakana te nyoso tout au on a besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga radio lokole voilà pour la papa sac qui pena ko taper laptop vous comprendre au côté laptop
Donc laptop, appareil portable quoi. Voilà. Ça qui oyo Mike Josh. Ça qui kitoko boy. Voilà. Voilà. Ça qui Mike Josh. Nyo sorti au kolinga kotaka la site wana komona yango saki oyo Mike Josh et silika kate. Voilà. Na ça gibino doki Mike Josh. Hein? Voilà. Hey. Ba montre ezali ba montre siko boye. Yaya, toko changer ba montre le quoi na film. Montre oyo à Mike Josh. Et ça va, il y a tout 4 ans dans sachet oh, à ceux qui actent. Vous avez tout 4 dans sachet. Vous avez 4 dans sachet. Ya, tu peux mettre dans le solo, tu continues information, tu as un sponsor pour et ça dit non sponsoring, mais et ça dit moi dans mboka à tomboli bendele, il y a biso à congolais, bapaya. Ba misusu ba meka qui me simba kité voilà. Voilà, tu vas attendre moi to bonga session na sima. Voilà. Montre oyo. Et ça waterproof. Mais waterproof à l'accident. C'est-à-dire que montre on est dans la tango boye. Na côte dans la piscine. Na côte na mai. Na côte na mai pena boye na côte na mai montre oyo et ko bebate. Ya montre nous l'attaque. Soki zalaki ya griffe ya mundele ya étranger ne mbangu o griffe wana ye soki nini soki songolo parate ya Mike Josh ya mwana mboka montre ona kodina na mai na sokolo na piscine poka tozana hiver hein ce toi na été bobonga na plonger na piscine na action moni montre pena ya ngoyo et ça ebele ya kota na site wana kota na site commander soki o comprendre te benga Mike Josh benga Mike Josh numéro ya ngwana obengi ya ko benga été pour osenga musala et puis passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pour makambo benga makambo souté benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pona commande obengi pona commande so comprendre te so possibilité de comprendre ezali so ko dans site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bande ko ya na ba lunette Mike Josh comment dire comprendre. Est-ce que vous comprenez? Linette, Mike Josh. Ya, nyo surtout au lango besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko. To supporter te. Ya, biso na bango différence yena. C'est pas la ba défilé de mode. Ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili, ba pasteur. Benga Mike Josh. Soko zuete benga biso na radio loko to ko tcha to ko lakisa o ndenge nini yo benga. Kobenga yango te pona ozwa ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so bazaka na Kisasa basala commande to sala wapi sala commande kota na site wa toteli yo site yango wana kota na site tala ba article nyonso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa ya to na ma précision moko mukie pona ba kamu etali ba Super Wax hollandais. Na ça gibino Mike Josh. Oyo azali bongo sponsor na biso na radio loko télévision. Azalaka bongo na actionnaire. Moko ya actionnaire na Visco. Baby Visco te. Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande. Yemoko Mike Josh à aux États-Unis mais as actionnaire problème te. Alors, bande ko babenga kebele, bande comme ça personne qui commande, on a besoin il y a 10 pièces, on a besoin il y a 15 pièces. Et ça la maboye. Boye ba ke ete ka ba prix de gros. Alors prix de gros on a pour na Mike Josh ateke la yango ba ko ya ko tikela yango tina ndako isina to na boutique to na adresse au pesa. Et sengeni na yo osko kuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrielle pour prix à mukie wana batie et ça pour na baso en gros. So ki osala moyen ko somba en gros te bandeko. Soko pesi order wana to proposola ki yango oko pesa na yo order na yo pesi commande il y a 5 pièces, il y a pièces boko, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Boko zelati ekoka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer yon DHL s'il vous plaît, tin adresse oyo ko pesa. Est-ce que vous comprendre? Ce ko pesi commande na yo, na lingi na 10 pièces ko lelate, ko bangate et ko ya ba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya. Ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko. Donc bande ko bosa na Europe, bosa na Afrique, en fait na Belgique, na Espagne, na wapi partout, na Congo, na Angola, bosanga, surtout ba ya Congo Brazzaville, boteka kama puta, mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo mapute ouais ça mapute ya Hong Kong. Auto en anglais ya fake originalité. So mbatekla ba super wax original na Mike Josh.
bosangisi muke bopesi commande bokozwa yango te o tolobaki te tolobi eza mpona Mike Josh mwana mboka azotombola bendele na mboka ya bapaya te seke bien. Cette émission fait plaisir à Solange Mianda, la reine des clones congolaise Oyo. Atali ko coloniser ba congolaise ebele na clone na Irlande combien je valide. Solange Mianda, petite sœur propre. Ya li soto ko betela yo ko pesa yo pasi muta pesi solo o papa Fiston ko tanga kombote penye kaka bado penye ka batu basala ka attention na makamusi comme la rabusi na vie. Ya makamusi comme la rabusi na vie ça secret. Secret il faut ça la garçon secret mawa mingi. Yebaka ko kanga munoko soki osala makamususu. Comment est-ce que ndeko oyo bakotisa ki molimo ya kindumba, molimo ya impudicité pona kaka arate libala na ye ya poto. Lisolo za ndeko, lisolo ozali mokusa to ko umela mingi te. Benga papa, benga mabofanda botala parce que Radio Lokole ezali chaîne moko oyo esangisaka batu nyonso tu. Papa, mama, bana bavandi pona batala baka otoye ko ya malunga awa. Yango ba chaque fois ndeko soko zali awa. Eloko ya liboso otena no like o aimer vidéo ndeko. Otie like ngoni ko like comment musape tala bot au finir kaka e comme noir. Yango o like vidéo. C'est vraiment facile, très facile. Quand musape au finir kaka e like vidéo et puis partager ndeko. Masolo to betaka awa ezaka pona biso moko te. Eta masolo to infantaka yango za masolo o pesa ka biso pona to beta esunga bandeko na communauté. Bon combien c'est que bien on est ensemble. Papa Fiston ngata na bandaki ko wala mama oya pesi di solo sika bozali na mbok na Europe mais to tanga sika zali te aboyi to tanga sika to zali azali kaka na Europe. Mobile na inde abengsa ki yokal solo. Papa Fiston tanto to balai ko kola ngaza ila watu okende balise kabambare console ba fi oyo bazali très intelligente bade ko linga pena bakamya mibali mingi te. Alors, il y avait un jour, quand on est à 18 ans, donc 19 ans, 6e, tonton Moko abanaï kolandangai, tonton na landanga la boya karangai. Ayo boya ngapo anin, a landanga ya kosakanate. Abanaï ko bengi sangai na kende pai na kende ko visiter abi. Oh, ngala ko visiter on ngala linga kate ko yapa na yo. Ebite ke soki mwana mwasi o bengi si a ko visiter yo. Soki andimi ko visiter yo, cela veut dire qu'andimi alingi yo, mais ngala lingi na ngayo te na ko visiter on nini. Quand on est papa Fiston, ce qui m'a dit qu'on a moi si a insista ka ti moi ça qu'on dit ma ce qui pas boy mbala tika facilement et ça ndengo wana au combien et ça bongo c'est que bien on est ensemble. Papa Fiston jour mususu d'ailleurs au fanda boy mutema na ngape et s'appelle na tonton wana na lingi et ça la ngaki na kende kota la ye pa na ye tonton wana azalaki na yebi soki cousin na ye to petit frère na yebi te mais tant na ke kotala ye na appartement na ye kovanda bazalaki mibale na kuti ndeko mobali wana ye na ndeko na ye te ndeko na ye cousin na ye bon cousin soki pe ya so pe leki mais na ndeko na ye est-ce que bokomi to kotanga kombo te melanda isolo très bien mandeko utapesi li solo ba audio musuku to oki yango mais yokani bien te ba audio mususu kutu e monani te mais to ko bete yango kaka pour la yemo ko comprendre que to beti solo na yo comprendre pe ko sunga et ça très intéressante li solo oyo. Papa Fiston to la komi o Canada kuna ye na kei kuna to solo la ka deza ka olambi bo sala ba je olambi la kuiska biso ko ngose za ko fo lambi la mobali do lambi la ya tuka et comme pena bolingo ngana tonto wana na ko linga ye makasi siko ce que je ne comprenais pas moko tout à coup. Et comme sur la kekuna, tonton a dit mutu basaka ba calme, au moins sur la keipa na ye na kutie na ba livre. Au moins na ba livre ya tanga neka ba livre. Cousin na yo so pe ndeko na ba tanga pe ka livre. Alors, abadi ko sa so na kei azo pesa ngai pe livre. Azo pesa nga ba livre, nga pe na tanga ba livre na bango ya bo comprendre te, ba to ba kenda ba secte, to tanga kombo te mais bo komi kaka ba livre wana ça ba livre ya fiction tango tanga makambo wana ezokota muke na cerveau ti okobana ko pratiquer yango papa Fiston nga pe na koma ki adapter ndengo wana me koma kana ki atana ndako na koma na attitude wana bango ba ebinga na zaki muto ba kele koloba lo ko niveau ndako me na ko muto ya calme bota mana mesala yiko so akeko na livre abandi ko pesa ba livre na ndako no moni oyo ke tanga na ndako donc lokola to ba nini abandi ko initiation. Effectivement papa Fiston na koma yiko kweya na ndako na koma yiko mo calme ka benga tanga na ba livre
On a balinga ba oseka, ngana oseka te. Alors, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Quand on a audio qui bien été, mais tu bombi yango, mais si tu comptes na propre le solo. Tant on a pas comme mukolo, fiancé na ngai, tu comprends peut très bien abandonner qu'on foute là quelque part. Fiancé va abandonner qu'on foute là quelque part. Et puis maman le pango moko songolo. Boyebika mapanga kongo ne zalaka e baba porte consort. Alors, tellement fiancé nanga bana ko fana wana mobali nanga bana ko fana wana ti te ko sala mariage pas fisto yi mariage no surtout fête ya ko sakanate tolongo wana toke ko foutre la quelque part ngai sika pe la mobali nanga pendant que tu ba fiancé bana ko sala démarche pour na voyager à que il y a un poteau. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Boyebika aneza la kasoki biso ba africain en général ba congolais mobala voyager yo pendant no botité otika la yo moko na ndaku ezaka mbilinga consort ba ko sala kindumba consort mais moi j'avais décidé parce que yaki prévu na kende pa ba bokilo na habité bebi ka ndeza la bande ko ya basi yo balinga ka basi bande ko mibalite pona ninyo yo na boya ki na ngala so problème ba semeki pa fisto o ke ne fa na pa semeki kuna problème encore ba semeki so ka ba agi moko ko mbilinga ba semeki ba kansa ndeka ba semeki ba salaka mbilinga ba semeki ba kansa ndeka bango ba bala bayana bango basi te asa ya na mbali me mutu msufa bala ye zape yo le pelo kola ba ko bala pa mutu msufa pour la semeki ba mutu msufa bongo te est-ce ba semeki to na seko ba to funda ba semeki belé ba so ça belé ba semeki ba semeki bino bongo na ba semeki bokomi mutu no so ta semeki te c'est que bien. Papa fistola que n'est pas la bisope, ba boyote ou que n'est pas la bango nini, tout ce baya que na mbongo, a gros pas la bangote, tout ce bala qui est. Bon, nous sommes décidés, ngana fa na kana ndako na biso mo bala futi penda ko ya inane parce que na ba qui avant inane et koka to ke na biso des na Rolanda mbal nanga mo bali pe a voyager to tike pour l'aéroport à Kenaye. Mo bali à Kenaye. Papa fisto, qu'est-ce qui s'est passé tout ça la attention makambu ba nunus oyo. Obetaki cela nunus awa. Toko soja ya masole ya nunus e kotie be toko beta solo ya nunus wa nunus ndenge bomi ba tebe na gisasa ka ba nunus oyo ba nunus odo teka oyo nunus za wapi ba nunus odo teka odo rasema nunus e bomi ba na gisasa. Papa fisto ezalaki na mwana popi mo boye na somba ki mwana popi wana na sepelaki na ye mwana popi ka za décoration ndako azaka ndako na biso mwana popi na separa na mwana popi wana makasa la ka bébé maman na mwana te et puis mwana popi et consoka des akala siko très bien siko qu'est-ce qui s'est passé jour mususu te mwana ça trop na mwana popi wana to ça capé très bien na maman lupango na biso très bien na maman lupango to so la ka e consort maman lupango passe na ba bana na ye moi mikol bon ngala sa mikol na bango ngana rosa na ba 28 ans bana malu pamba rosa na ba 17 18 19 le mo ndengo wana to fanda très bien na bango consort sikoyo jour mususu papa fiso na lali boye na ndoto na zaki na poupée na ngawana mwana poupée na ngawana mama lupangu mwana poupée na ngazaki ya mwasi mama lupangu azoyela nga mwana poupée ya mobali na ndoto apesi nga mwana poupée mobali siko atiango wana eza lokola siko alalisi mwana popi ya mwasi na ya mobali esika moko siko na ndoto siko boye tango mwana popi ya mobali na ya mwasi balala esika moko na tongo nango boye na mona bakomi batu. Quel miracle, quel mystère. Donc comment est-ce que expliquer au comprendre nango bien te est-ce que bokomi bakama mondo wa za mystique bazaki mwana popi wala na ndoto papa fisto na ndoto ngaya na mwana popi na ngaya mwasi mama ko lupango na boko na butu na ndoto elenga ma ope mbali balale sika moko na tongo kaka na ndoto wana mwana popi yango bakomi batu na mga tongo boye tali boye azaki na ndoto na fandi siko mbala moko ba fisto na komi ko lingala ki mutu boye mwana ya kolo lupango do c'est comme si envoûté dans la bouton esprit impudicité koti mwana ya mama lupango wana na bandi ko lingaye makasi na ndenge ya mwasi na mobali na comprendre mais phénomène nini oyo phénomène ya ko linga mwana bodo na komi ko linga nga na moni mwana ko lupango wana te moi été fona mona ye
fona mona ye donc ça le kola nde wana na Zulu na ngasi d'Afrique tutuku mega kolenga chumbidi na na Kikongo yango wana te na Kikongo chumbidi koti ngai. Alors Papa Fisto na komi soki na moni mwana wana te ya mobali problème il faut que na mona ye chose grave Papa Fisto mwana ane ya mobali asala ba camarade na ye soko bimi aina ba camarade na ya lupangu na moni su camarade na ye wana na bali su ko linga camarade Papa Fisto bolingo pene ya bolingo ko mwasi na ye bana mikende ngona na comprendre mais ngai qu'est-ce qui ne va pas nga mukolo na molinga bana mikebo yenengeni Papa Fisto ozakala ka sota oyemba nzembo na wana lo sambo efutaka ya oui lo sambo epola kate ya lo sambo efutaka lo sambo epola kate okomi tika to profiter pour na to pesa mbote na 10 fois grand-père Petrus Matutu na Canada okomi c'est que très bien Papa Petrus Matutu yebe na mukongo ba koma na muswahili okomi 10 fois grand-père son abi 10 fois grand-père pour comprendre donc bana na yeba za 10 koko donc oumela Papa Petrus Matutu 10 fois grand-père c'est que bien on est ensemble kitoko quoi asana ba koko de 10 c'est que bien Papa Fiston donc la komi soki na monika mwana mobali ya jeune ngai fa ko maka mobali na ngai heureusement na o sambela nzambe longolanga molimo oyo qu'est-ce qui ne va pas avec ngai na okota na ndako na fukami na bondeli molimo wane longwa ata na bondeli tana ko malibanda sona mondika jeune sona mutema nange fâché siko bolingo longe pa mama ya ko lupangu et qu'est-ce ko pa camarade ya moi ko lupangu to bana fana ka ba veni ba quartier kaka Papa Fisto imaginer ngai ba mukolo boye ba 20 kinga na okene ba 30 ans na komi ta niveau na kende makabo to na mwana kimwana muke na komi ko kende fa na coin ba veni ya camarade ya mwana ya ko lupangu wala pona nini na mona kaka mwana wana na kena ko na fani na so na moni kaka mwana na yoki bien na yokabla ngot na mbongo siko bolingo ngi pa mwana ko lupangu tanga ina camarade na ye et comme pas camarade na ye mais bolingo ko lupangu pe silite sakaka ba comme ko la d siko na comme telemaka na porte da bangona mautala tango bazo bima camarade ya mwana ko lupangu aza pe na camarade na ye aza kile ba 15 16 17 moko boye tango na moni camarade na ye na bandi pe siko linga ye Papa Fisto molimo ya impudicité ya ko sakate Dieu merci na bade ko zo chance to la rana bango chance te mais molimo wana soki chance mo naka to ngata balola coucher na bango na kote na ndako na bandi ko bondela nzambe nini boye qu'est-ce qui ne va pas nini boye na benga prophète pasteur mo na benga ka ya Papa Fisto tango lo baka esika ba vrai bazali ba faux bazali esika ba faux bazali ba vrai pe bazali na benga prophète moko boye na kenda et pas prophète église na biso prophète nazoko ya do sambela na kenda pas prophète na yebisa ye bakam ndenge kana banda ko sentir prophète yebisinga makambo tangu to bandi ko sambela na prophète to sambela prophète nzambe atalisi prophète nzambe alobi na monoko ya prophète plutôt que molimo ngana ngwana ezali molimo ya impudicité prophète atalisinga tunie olotaki ndoto nini olotaki ndoto boko boye osakana mwana papi moko bolinga mingi est-ce olotaki ndoto ke bazo pesa yo mwana popi ya mobali abino prophète na olotaki tulana mwana popi na ngai mama lupangu aelinga mwana popi ya mobali na tongo nango na kata ndoto bala popia bakomaki ndoka komaki pardon komaki muto abi donc mama ya lupango na bino asepeli tata bisala mabe donc ye mutu mwana popia ki nango wana ezali lokola mwana na ye ayako kota molimo ya impudicité akomisa mwana na ye mobali na yo te baba prier yango banaye ko simba te ndengo wana ataki molimo ya impudicité pona nini kanda wana jalousie ndenga ebike mobali na poto akobenga yo alingite yo okende poto yango ataki molimo ya kati na yo
ba mama lupangu bongo bino bongo na biso bongo bino bongo na bana bato ata bino moko pena degré ya motema mabe ya ndengo wana tala pena bandeko ata bino moko mutaye ko futa ya lupangu na yo azo futa ndaku na ye o asala compte à rendre au par basa ko mo ndako azo ko futa yo mais mutema mabe committee na niveau pona nini yaya to mona bakamo sa mala calendrier film to mona bakamo ma lupangu bo futa pa ma lupangu so bolambi soso ayako senga mnombo ndako avant isaka solo makambo wana soko solo ta bien ayako senga mnombo ndako avant soki ba no baza bien kolondaku problème nana ya soko so ma lupangu tout tata lupangu yo il faut la supérieur na batu te ça circonstance ça occasion aussi ka opportunité peut-être lupangu on peut ya yote peut-être lupangu ya famille batikela lupangu ya famille yo osa responsable ale bali ko dondo le kola yo soma lupangu peut-être o yebi batana soma brigité batikela héritage to ka comptoir na yebité ya ba lo bakandoki zoba moko. Comment est-ce que moi na batu azo foutre pas na bango pas na yo pardon azala ki na mbal na ye alingia kende poto ala na mobali na ye oyo bosata na lien moko te ba ko lukanda ko mbal na ye il fallait que tu ba kende ndela moko apporter mbal na ye mais si ko so epesi ka ke no mobala kende ya landa yo kotisie molimo impidicité molimo ya kindumba abimaka na bana mikie pona soki mobali na ya yoki aboya ye akende sutu potote est-ce que soki esalama kindo olingi wana mama lupangu oyo so sama inde olingi wana eki akende potote est-ce que mobali wana ngaso mwana na yo est-ce que osala bana basi pona nini heureusement mwana mwasi oyo ataki ba bolongo na se yaya lo samu futaka tozali koloba tongo midi pokwa yaya nyonso to kosala soki na maboko nzambe te eza nul mawa esika noso koti ndeko yaya zwaka possession esiko koti wana olingo futela ndako epa esongolo pakala yaya tolinga rappe kotala ndo ba anglais background moi historique olingo futela pa papa bakingani na pa lupanga bakingani songolo mekana ko sekase na quartier bon lupango wana ndenge nini comment est-ce que na ndako wana batu babima pa pamba pour na ndako wana batu basala ata 6 mois te yeba ko kende bota bate ndako wana munene eza 3 chambres salon et umeli batu bakota rate pona nini boyebi na Afrique du Sud awa ezaka na ndako moko batu bakota na ndako azaki très bien ndako mundele atika ndako wana eba ndako akala soko inhabité wana ba ko zwango ba pesi yango na agence muta pesa yango na agence parce que mundele ngo akufa bana na yeba kufa et comme la responsabilité ya cousin ba mindele ba pesi yango na agence batu bakota na ndako wana basala ka 2 mois te babimi 2 mois te ndako kitoko ça complexe ndako yango awa na Afrique du Sud na Johannesburg batu ba raté sikoyo voisin moko ya en face boye azako kwa mindele donc bango ba funda fort et ko sala ke ndeko na biso moko congolais a koti na ndako wana tanga koti na ndako wana avant kutu kongola koti na ndako wana Cameroun a koti na ndako wana Cameroun tanga koti na ndako wana boye a umela ke ata muketa saleka doki 1 mois pamba 2 mois abimi tanga mabwe congolais ko tala ndako kitoko ndako kitobeka ndesa la kado Congola Cameroun abimi Congola kota ou congolais a koti avant ku Congola kota ka ndesa la ka bazo na biloko ta bazo na biloko koko moko avosa face wana ye okita alors que bango bazo ba français ndoka koko wana pe alobaka français asa français mais a umela atika en Afrique du Sud ma chérie vient ozo kota ndako oyo mais ndako oyo ça bien te kolondaku oyo kala kufa kala ndako apika Christ ndako kufa na éviter que ce ne va pas comme si les gens font des miracles voient les miracles dans ndako wana ndako ça bien te oso pas ndako si je savais dans ça au côté je vous entends parler français et n'ingite pas bien la bino pendant que solo babongo Camerounais wana abosa la qui paye loko na wana ndako wana aye à côté na complexe va récupérer voilà c'est lui qui habitait là mon frère dis-lui qu'est-ce qui se passe Cameroun, ma soeur, tu sais ce qui se passe là? Ceux qui n'ont pas en salle de bain, ceux qui ont la ici, n'ont pas de chocolat. Et moi, au côté de la salle de bain, pour chocolat,
mutu so sokola bino bolana ndako okoyoka na douche na salle de bain muta fongoli mai a sokola bo fa na salon bena boyoka mutu na cuisine azolamba ndako za mystérieux ya ngwatu bena biso c'est boye Congolais n'avait pas le choix. Congolais n'avait pas le choix. À ça ça il est bon. Tant à côté boy, à mon miracle nzambe kaka sauva mobile na ye. A sauva mobile na ye, bref, ça sont dans ça le loté. Mobile avant daki a ke ana ko lier le la mesa. A bon ça dit bon, a so pilipili quoi. Ake na cuisine pas zo pilipili soki pa mona ki nani soki na mobali a ganga ya kosakanate abela AVC mbali wana heureusement nzamba sunga ila AVC wana azwa défaute bakaya na hôpital azonga eloko mo atebe bate na bakaba seki bango wana ba lia ngona ndako wana nini ba sala ki ata 1 mois te tombe la bien hôpital ka sala 2 semaines hôpital ba longwa batika déposit ndako batika garantie surtout ba longwa ndako wana c'est pour vous dire ya oyebite ogene futi na ndako zwaka possession ndako sambelaka nzamba ta c'est nzamba lobaka nzamba talaka peut-être ba tum suba ninga ota kota ndako ate po ezana misala mabe mususu pe mama lupangu tata lupangu misala mabe zalite mais jalousie kaka parce que jalousie qui doit pas jalousie pour la nini kaka ye ngaite pour la nini kaka bango ki jalousie ya toujours peine bino o ezali mission ya éveil à conscience et on a chaque fois ce que côté il faut au tara j'aime et puis au partager ya panzaka masolo ya papa Fisto masolo oyo ezali ko sunga bate belé ko lingaka te yo moko sunga alors à chaque fois peut-être yo di solo oyo intéressé oté mais ko intéressé de ko moko songolo et sika moko pakala te to partager mingi. Tango ba ebisi ndenge wana pa ya prophète. C'est vrai sala nyonso tout olungwana ndako wana po mabe ekoya bazoya ko tenter yo ezo simbate bazoya ko tenter yo ezo simbate siko bakoya pena renfort okokweya prier papa Fisto na bima na ndako wana na yebisa malupangu teke na bima na bisa daisa yeka no en tout cas nazo ke tika biloko oyo pa na biso ngana tika kolela kana mousse na bimisa biloko oyo papa Fisto déjà la mousse pamba jour mama lupangu wana ateka la wenze moko songolo akenda ba wenze meza ka samedi akenda wenze ngana linga mousse ngana kima na ndako wana kokima papa Fisto na zonga sta ndako wana kenda etango na kenda tango kana longa na ndako wana na lala esika mususu na futela esika mususu na badeso bona mamwante molimo impudicité silanga nyonso tout 3 mois ya pamba après na kenda ko rejoindre mbal na ngai na poto papa Fisto beta lisolo penyaka batu ezalaka kutu ekozala kutu mie mbandeko mususu mobala tiki ndenge wana zonga ata epa na bino atata ko ofutela botika na lupango wana na lobi teke ba mama lupango so bazaka bandoki mais to betika lisolo pona ko penyo est-ce que okomi c'est que bien tana lisolo to bomela ki on après-midi ya lelo ya ngoyo. Merci na Chris Larise Pelende, réalisateur de l'émission Oyo. Merci pena assistante naye Winnie Larise Pelende. Merci na sponsor Nabiso Michael Josh depuis les États-Unis d'Amérique. Yaya commandé ba article ya Michael Josh, sapato, t-shirt, kepi, nyon surtout commandé et ko komela yo ndenge ba oyo komela bango te, c'est que bien. Merci pena sponsor Nabiso mususu mama Charlotte Caputo la dame de fer. À Zawana pour nous soutenir la bière officielle yaba na bino olingola tsamwana kitoko kende na Udenval na Greenstone Shopping Center okomona shop amunene zaliwana ya mama Charlotte esika lamba ya nkoma ya bana eteka bakawana combien soki pour a besoin mwana na yo ya kotanga école aviation militaire to commercial en Afrique du Sud apusa hélicoptère militaire topé commercial topé ko bongisa ba moteur à avion to hélicoptère benga kaka mama Charlotte Caputo te c'est que bien. Merci na mama Rina Rumbi la femme à la taille d'une tige spaghetti ni courbire ni virage coordinatrice de la chaîne Oyo tokutani prochainement pour la numéro sur Radio Le Collet Masolo si votre chaîne Radio Le Collet TV ya to partager chap et tchara. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse,
apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte en Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte's place, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana no yako yekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yo zanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.